Yabiso podcast eye bonjour bonsoir na partout bandeko oyo chaîne biso ki écoute melabino biso tozali chaîne ya podcast c'est moi bien humble servante serviteur na bino kombo na ngai Boss Life Rock Life akitina mabele ya Paris to uti pena Londres nenge chaîne na biso ya biso podcast et la sarabino toujours ba réalité parce que vérité et la sarabino ba vérité. Donc, il y a un kitina mboka oyo ya Paris précisément dans la défense ezali esika moko oyo tozo lobela concert oyo ezali actuellement ezali à Fally Ipupa oyo akobeta le 25 novembre toye awa pona kotalisa bino bandeko na biso que réalité concert ezali mais concert yango ndenge ezaleli ezala ba tendance mususu oyo ndenge zosalela esala penza bien te. Côté mususu ya bandeko na biso ba combattant baza ba différence na bango côté père bandeko ya musicien ba bi que il faut ba beta bon commettre na bon concert eza penza ba bete mais ezo koma moi un peu mbilinga yango lelo to ko lobela concert ou bien to ko lobela concert est-ce que ça ou bien annulé to uti na esika ya ba bureau ba yebisi biso que concert ezali ba ticket pe jusque là na necessité oya mona ko so matike akoki kobeta na ye na to kitina a U Arena yangwana Paris la Défense Arena o babi Arena lelo pe basana événement moko so beta awa événement moko to salama awa donc yangwana toujours lobela ndenge makambo ezali donc ya biso podcast chaîne ezali chaîne YouTube oyo lobela ka ba réalité to ba vérité ya ko kita sur place toza pena précisément la France. Il y a besoin podcast eza chaîne te oyo laksaka ezwaka ba émission na ba chaîne mususu po laksa non biso kitaka sur place yango toza na kati ya Paris tozo lobela awa concert oyo eza combati parce que bandeko na biso ba combattant oyo bazo bunda pona mboka baza na tendance que concert ebeta mate côté na bango balobi ke bango ne mutu ba musicien bazo encourager ba président po ba travailler bientôt bien ba gouverneur ba travailler bien te ou bien gouvernement nyonso travailler bien te pona ba kokta ba musique oyo na ba distraction ba musique oyo ezolalisa peuple ba lobi musique oyo ezo endormir les gens ba na posa na ngote parce que vie na ba kati ya mboka lokola ba est ba guerre ezokufa na kinzala partout na RDC il y a rien ne change mais on na yebi oto bandeko bino bozolanda bandeko na zo combattant ba sa musala na bango bien mais ezalaki ke bazobunda normalement eza noble pour na mboka na bango mais nde bazobunda pour na mboka esengaki eloko moko fo bayokana parce que auto kitime ekokufa te musicien aosa musala na ye po peut-être atangela yango peut-être ezali don oyo nzambe apesa ye donc lelo bandeko so ba combattant ekomi voire même ke bakomi kokende tina ba cimetière bakomi kolobela bakomi kolakisa ke eloko moko do bakomi kolela même bakoko banini et comme il y a vraiment scandale si on a minute oyo nde toza awa toyebi te concert soki kozala ndenge nini mais ba musicien pe côté na bango to moni ke délégation et outil pena forcément Kinshasa et yé na mabele à Paris bazu plus de 64 et quelques visas ba auto moni za 54 donc na minute oyo plan yango bon yango cameraman so ko zo mobimba pena atalisa biso bon yango mais concert on est de mettre là awa ezali kaka stade te betaka ba concert non net le événement ezali eza match événement so ezali tam super ba ça rappelle ba concert musu betaka par-ci par là mais lelo événement musu eza awa ya munene ezo salama awa na mboka na biso ya U Arena na kati ya France ya biso ya biso chaîne podcast qui sur le terrain pour lobela pour la vérité bana kin bana poto partout boza chaîne na bino yango ya référence ya biso podcast donc ba combattant ba limité ba kena ba cimetière ba lali ba buni ba sengi ba koko ba dobi donc eyinda kaka mais ba musicien be ba lobi ke biso to mettre kaka ponga na yembela ka pe gouvernement moko te ngai pe ezali musala na ngai o na zo mbongo yango tam su na pesa ka pe ba don et pas ba fele ba nini et c'est la lisolo bana mboka. Soki tozongi na côté ya ba combattant ba yokani baza mobilisé donc ba sangani peza ba bike cette fois-ci que musicien azolinga prouver bango
bango pe tellement bazobunda mpona mboka babi ke aucun concert sikoyo toyebi te tokende wapi. Bana Congo toza tata moko toza bandeko eloko nini esilaka te toluka tosolola mais na kati ya concert oyo Fally Ipupa alobi ke ye azopesa mpe mwa parti ya mbongo nde ndambo eke kota este sikoyo bakombata banda mpe banda komba nani basangisa mpe mbongo te mpo batinda na este sikoyo nayebi te tokosuka wapi bakombata banda kobundela régime ya kala ya Kabila oyo kezalaki président na biso actuel abimaki babeke baloba makambo ebele étranger tout ce que là ndenge biso na bino toyebi mais lelo balobi ke Faci Beton moto akomi président de la République kinois mpe en plus mais bakomata babi kinyati bango kote wana kutu baza te bango babi toujours kaka bachante eloko moko te parce que rien ne change donc na moto akoti sika na moto abimaki baka eloko moko bango bale baoservir mpo na peuple congolais te bon siko finalement toyebi te soki tozokende wapi bomona mosala ezolakisama so botali kote kuna bomona sécurité mpe ezali wana na événement lelo bon toyebi te le 25 wana soki ezala ndenge nini toyebi te mais musicien alobi ke ye asoutenaka mboka ayedaka baorphelin aza mpe na ba ONG na ye ayedaka mpe makambo ebele kameraman nanga landanga mwa moke totalisa nde makambo ezokende donc ye alobi ke asoutenaka mpe nini donc are nango yango oyo donc makambo eza awa eza le 25 nde bomoni cameraman azozongo mpe na bandele bandeli kuna azozongo mpe na bandeli donc eza quartier moko yayo donc eza donc yango wana arena yango oyo eza molai eza monene etuna ntina nsima kuna mais tokomi ka awa mpo tolakisa bino mais na batableau oyo bozomona oyo yango place bomona bafoto bafali ezobima donc so fali akoya kovisite stade obi akoya awa mpo apesa mo eloko moko yango bakotia baposter na ye awa donc yango bomoni mpe bapublicité ezoleka wana donc je pense que oyo tozali ta posa toyebisa bino yango oyo tokiti mpe na mabele mame toza wana mpona kolakisa bino réalité sikoyo na kati ya masolo oyo nazoyeba te tozokende ya botia bacommentaire bolike boaime epuis bosabone donc toyolakisa bino kaka ke tosala mosala ya malamu na place oyo biso tozalaka te ke tovanda na bakiti onire tosalaka eloko te te kuna na nsima eza basimitiere ya arena oyo bomonaki ndeko na biso akendaki kolela kuna bakoko bayoka mpo conseil ezala te donc biso toza awa tokiti na mabele donc nga na ngai nalobela na deux aspect liboso bacombattant baosala mosala na bango na ndenge na bango bazolingela mais combat oyo biso toyebeli eza te keta mosusu ke ya kosimbana parce que bana Congo so babundani nde kozala mabe mingi bana Congo bakobomana bana Congo bakozokana eloko yango eza division na kati ya famille oto na kati ya mboka tolinga te yango wana toyokana tosolola soki exemple ke tokozala bomoko nde Congo na biso ekende liboso tozobango koto bamusicien mpe balobi ke tozomona mpe bamboka misusu ezobundabunda bazobomaboma bato mpe mais bamboka na bango baconseil ezobeta mais mpo na nika Congo bolobaki liboso président wana azalaki soki ndenge nini lelo mpe mwana mboka koti mais makambo ngo ezosalama kaka donc sikoyo tozocomprendre te so tokende wapi bonjour donc donc ouais c'est pour parler pour Paris on est là donc, comment non mais moi je suis un journaliste je suis à côté donc au milieu du village en fait YouTube c'est une chaîne YouTube yeah ah mais venez dire quelque chose non venez un mot venez... ah mais non mais c'est pas un mot c'est une invitation pour les comments non mais écoute est-ce que c'est confirmé Fally Ipupa c'est confirmé c'est le 25 le 25 c'est confirmé mais bon comment ici pour les tu prends les arrangements pour les sécurités comment est-ce que tout sera bien et puis les dispositifs moi je pense Macron il va tout mettre à disposition pour Fally joue son coup rapidement. Ah mais tu parlais Lingala aussi non dis quelque chose à Lingala papa comment ngate eza nango biso nyonso toyolobela toza ni combattant ni boto Fally toza net donc biso toza journaliste toyi topesaka information po tesa bato ke concert eza parce qu'il y a des gens bazobaki concert eza te yo confirme so concert ezali mais arrangement makambo c'est bon donc bato baya na bango concert ah mais c'est ça c'est Congo qui gagne non en fait c'est Congo qui gagne parce que mais ici c'est combien de capacités ici 40 000
grand max 45, 50 minutes. Ah, ok. Mais comment tu viens de Congo de Kinshasa, non? Ouais, bien sûr. RDC de Komakashi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci, bonne journée. Donc, dès que tu l'obéis, donc, conseil est ça, ne boyo ki bandeko bazo ba de sécurité, ba lobi ba bongisi ba disposition nyonso ke awa ezalaka ndenge kozala, mais bandeko na biso boyokana, bosolola parce que to bana mboka tolingi tout ce qui ekende bien. Makambo nyonso ezala arrangé ekende kitoko. Merci beaucoup. À suivre. Ouais, bonjour chef. Donc, on a toujours awa, bonjour mona, bato ba outa boye. Si ba okota na ba entrée za awa. Donc bon mona ndé ba on place ça parce que ils a déjà un événement moko le za awa. Arena yango yo. Neto l'accès bino to bokene ngo soso. Bonjour mona bato nyonso. To sonna bango ba biki et vous la chaud. Il a vraiment chaud le 25 mais bon. Balobi ba tsali pour la sécurité ba bouchi nyonso. Biso tozone c'est bino kaka vérité puis réalité. Tozana pona ko l'accès bino kaka nde makambo ezokende sikoyo tobima na biso toyeka mpo tozwa mwa extrait ndambo oyo mpo tolakisa bino ki tokitaka toujours na terrain toza te bato bazalaka bavandi na bandako baosala eloko moko te donc non biso toyaka tant tokiti sur le terrain toyaka mpo topesa toloba bainformation topesa bainformation ya solo donc ya biso chaîne ya monene chaîne podcast eza na mabele mpenza ya Paris arena ye wana donc arena mpenza ye yo donc nde bomoni bakomi Paris la Défense Arena donc yango oyo eloko yango bor yango yango oyo oyo le 25 concert ekozala donc c'est confirmé totuni tote basécurité balobi ke concert ekozala donc topesi mbote na bato nyonso bazolanda biso oyo basambelaka mpona biso oyo bazolinga chaîne mpe avancé baoyo bazosabone baoyo bazopartage mpe balien topesi bino mbote partout boza ba boss na biso les triplés topesi bino mbote dans place pena yango yo place pena yango yo tozolakisa bino donc tolingi mpenza ki poto lakisa bino ki tozalaki pena na mabele yango donc nde tobi ke bacombattant bazosala organisation na bango bazobongama pour concert ezala te mais côté mpe ya bamusicien bango mpe basali disposition na bango pour ke babi ke concert fo ezala donc sikoyo totika défense place conseil aux alaba au nyonso et déjà pour na bazobungisa pour na événement le 25 pour abeza événement moko monene c'est là ba formation ba information autosuit donc c'est ça donc c'est là ba information autosuit ba dit que et vous allez au moins monene et puis sécurité aux amakasi bon musicien na biso alobi ke ye aidaka mboka na bozoma ndenge zaleli to l'axibino susu abi aidaka mboka aidaka ba orphelin aidaka ba veuve. Bon, total, ndenge le 25 ozala. Donc, bino botiango na ba commentaire, bana baza pour conseiller beta, bana baza pour te, botiana na ba nini, na ba commentaire et puis ingeta, j'espère que ne tokiti awa, to ngeka poto laksa bino réalité oyo ezoleka awa. Soki soyez te toujours kende siko to laksa bino to kesko direction na biso toke mboko place oyo babengaka nini oyo Château Rouge tolakisa bino mpe journal yo ndenge ezaleli bandeko balandi ya biso podcast nde toyebisa bino ke tozolongwa na défense et puis directement toyei sikoyo na Château Rouge tokoti yango sikoyo donc précisément na minute oyo toza na rue de Mistine donc tokende sikoyo na rue de Panama où tout le monde bayebi donc Château Rouge yango yo malgré Château Rouge eza lokola ndenge ezalaka liboso te donc kala ezalaki neti badimanche ya boye omona mouvement tellement na événement oyo mpe nde bayebi ke musique ya fali kobeta omona mpenza ke Château Rouge enge eza bouge parce que bamusicien déjà afali bakomaki déjà na mboka ya mabele ya France bon tozwi occasion okutana na bango te mpo bazozalazala mwa keba mpo na vi makambo ezoleka ndenge ya bakombata ezozala bayebi te okutana nani donc ozala ndenge nini bayebi te mais soki tozwi occasion nde tozotelema toluka place to gare totelema na Château Rouge awa donc bomona soki mpe tokutana mwa moko mibale tokoluka tomeka kosala mwa interview na bango mais soki tomoni mpe bango te
c'est pas grave, mais quand même, toyaki, tolongo na mboka ya Londres, tokiti na mabele ya Panama, pour to laksabino quand même que biso toza na mabele. Donc chaîne na biso ya YouTube, ils ont raté que bovanika na ndako, bozo zo belima ya bato mususu bozo bamba pour bosala ka kwa biso ya ndengona te. Biso kita pena sur place. Tokita pena sur place pour to ya to laksabino vraiment nena banglais balbaka events. Donc to laksabino pena événement nenge ekolekela ou bien ezaleli. Soki soyez te, il peut permettre que biso temps ya kozonga sous awa pour la date de 25, tokoza toujours ko zanabino na liaison pour collaborer. Et puis c'est ça. Donc Château Rouge yangoyo banakin Château Rouge bino boyebi série ba mission ba Ranson bazo kita au moni na ba komi Best Africa ba komi dans restaurant et puis donc voilà exotique et puis ils appellent awa VP Congo. Donc voilà, dans Château Rouge pena yangoyo o bana kini bolubaka bolukaka yangoyo. Mais là depuis Covid pena ba Château Rouge là bon to la sabino ka katikata Château Rouge ndenge bolinga biloko bana kini na biso bandi na biso Afrique balinga yangoyo na bokasi ya chaîne na biso nde tozo la sabino toza na bouchon ndenge bolubaka biso na ngezi benga ngo traffic tozela ba camion bouger et puis to continuer toujours la sabino. Donc, on a peine à ma belle à Paris, net au bandolo bakuna tokomi na arena lelo, terme ezaki na événement. Mo les ezaki kutuni ni papa. Baba il les ezaki Disneyland a kokisi 100 ans. Ba tuni biso kutu bokoti ya ndenge ni po zo même bilili oyo. Mais to biso bon ke biso to di chaîne ya munene ya biso podcast. Hein, ya to uti na Londres to ye awa ba permettre biso mo quelques minutes to laksabino pour te sengaki et il y a un spot qui na Château Rouge tout me rappelle ko laksabino Château Rouge n'exalaki. Donc Château Rouge oye Château Rouge yangoyo na ba pete kombo so biso to pesa mpeka kombo Château Rouge na yebito be kombo nongo zaki pena mondele mo pena ta kombo nongo Château Rouge parce que Congola matisango Africa matisango donc comment pena donc suka. Donc c'est ça. Bon toujours coup dans bino kalabité surtout pousser les surtout aux événements qui demandent à vous Lili donc ça bien pendingue en ce moment d'appel à des congolais donc ça bien check ouais toujours le cas parking na biso na Château Rouge donc après ça la petit mois boui pour na ko garer ça c'est compliqué hein c'est vraiment compliqué mais bon toujours le cas parking Château Rouge ezali place où sali be événement minene oyo ba congolais bayaka awa bata minene pe boyebi batu batekaka pe awa boyebi tala nti batu nyonso batelemi wana bon bazoteka bazosala boye donc c'est ça dans Château Rouge eza place mo ekenda sango place pene ekenda sango donc ba congolais mingi ba matisango sous gaz surtout tant ba musicien bando beta kala au monde pena que rencontre ezaki awa ils ont un restaurant congolais Château Rouge yangoyo nazo kota ba venir hein pour toujours le parking pour moi to kita na nous ate exotique yangwana bozo mona donc congolais autant ça na mayangani bazana ba église nanu ba bimité donc ya monique ça non pe moi ko la mwandam. Donc ici sur la posé loko nyonso ozongo na kata Château Rouge awa da loko nyonso yebeza na Kinshasa ezala osoki nini ezongisa nini ozongo awa donc Château Rouge oyo ezo sala donc biloko nyonso yaka awa dans la place moko retrouvaille donc soko ngo se retrouver mutu na yo na mboka ya Panama et okutane awa précisément à Paris hein beaucoup d'années awa donc presque il y a tout ici donc on a biso bazoteka nde bozomona bango ka wana donc toza na riz de poulettes donc sikoyo tozolinga tobima po tozwi sous parking te na deuxième avenue sikoyo fo tobima pour que bandeko bayebi koto oyo mingi oloba eza te donc tozoluka ata mosusu tokomona mpe bandeko na biso bacombattant ou bien tokoluka mpe tokomona mpe ata mosusu bamisie ya ndeko na biso
et on sait bien surtout côté de parti moko donc parti opposant et na parti pour le moment il y a pouvoir hein, parce que pour le moment aigle il y a le bien au bêta mais opposition va dire à au bêta té bon qui dit vrai qui dit faux ils ont y banaté mais ndé makamo penezo kendela donc bazo déclarer badouan na bango babi ki neto ibsebino toto na arena ki mboka penza eza mabe mboka ki bien te bato souffrir eloko malobi zo sala mate et babezaka lokwa ndenge papa mungulugi aka ndenge alobaka na ntango ya Mobutu ya président Mobutu ki bo chamene mebino kaka chauffeur mais mutuka na ba passager bana bakoka ndenge moko mutu moko changer na kata za te nozomona donc ne balobi yango wana babi ke bo changer ka chauffeur mais passager na mutuka eloko te ozomona eloko te eza na ndenge moko donc yango moni ke tant okiti sur le terrain mpona kolakisa bino toujours Château Rouge bana Panama terrain na bino yango oyo bo manifester na vidéo massivement bo vraiment bo manifester bana Kinshasa Château Rouge yango oyo o ba de la forêt basalaka ba plein temps ba oyo na kata ba Château Rouge oyo ah bandeko na ngai kozala pena sincèrement musique pe là on a joué déjà qui ba de la forêt déjà ba 2001 2002 ba Jibem Piana ba souverain binadama ba croix de Koraman Kofi Olomide ba King Kester mené ya papa Wemba to ba bete ba Zenith ba Olympia na tango na bango me eza ko yinda fort mais ça penza ko yinda parce que biso mo ero qui pena donc ero pena de le journée à dimanche boye tant que be de orchestre mo uti ki sa que boeta le boye mais au moins na Château Rouge eza ko ya tembe kutu te wa se wana fait na biso ataka moi micro na ya zo balika la tige honorable hein ba moto no yangwana donc bango pena la musaki poto et puis poto za ki lengi musique ezaki elengi mais lelo musique eza nango so elengi te eza soki kitoko te babi bakufa na ndenge moko osaka te balobeli bakomata babi niet mboka ekoma mboka na bango donc nous les ate ndeko na biso mpe alobi ke te nga mpe na bassociation na soutenaka mpe mboka wana nakenda kutu bagoma partout par-ci par-là donc nga mpe nakoya atie libaya na ye et puis ba visa pe pesami mais ba visa on est pesami mo na ba 4 ans ba 4 ans ba 5 ans ba 3 ans donc ba commentaire mo nyo pena ke te eza mutu moko batami sima mo mobali oyo donc to ebite so to kende wapi commentaire na bino ne mutu ko juger kitoko to pesi mbote na biso na batu nyonso vraiment oyo balinga chaîne oyo bosala ke chaîne oyo ke liboso bana confiance na bino bana njili bo manifester bana bandal bo manifester bana komi na Kinshasa bo manifester bana Barumbu bo manifester bana Masina Changu bo manifester et puis bana Ngaliema bo manifester bana Lingwala ya bino yangoyo bana Gombe ya bino yangoyo bana Matete Oni Britannique chaîne na bino ya bino biso podcast yango yo to ko ba limite ku no parlons pas ya bino yango chaîne donc vous manifestez la chaîne yo vous manifestez penza vous manifestez donc déjà chaîne ya commune sur les autres 26 communes yango chaîne na bino yango yo to zongi sur Château Rouge pour to toujours parking donc notre bain que Château Rouge c'est que l'engita musique to beta parce que pena ba de la forêt mais on dirait musique là parce que tout le monde a battu que ya moi mouvement ça pena là c'est que mouvement zali ya te mouvement ça te talaza ko lala on se monde makameza ko lala dans les équipes série wana pena ko mona pena que plein à craquer ba biso to akondo na mamboko to yebi to zo pe ba côté donc ça pena plein à craquer. Vous avez des commentaires, vous likez, vous aimez.
bo commenter yango nde mutiza kitoko mingi pona masolo ya chaîne na biso soki pe tosali ba mwa ba erreur bo sunga biso ata na nzela téléphone bo benga po boyebisa biso nini tokobongisa po moto akoka aza te donc toluti na mboka London City London ekiti na mabele ya Panama tricage te bandeko oza mpena bato bayebi Château Rouge bo commenter soki eza yango te tricage te c'est la réalité réalité aza tricage te tricage na chaîne elekaka te photo bamba soki batitre moko boye po tozwa so babone te biso vérité ici c'est la vérité au boss life ye moto aza na kati ya masolo ye moto aolobela toujours na kati ya Château Rouge totamboli mpena tona Château Rouge eza kolala Château Rouge eza kolala Château Rouge ezaka boye te ndule mpena toyebi te bon totala nano po tomona ndule yango ezaka kofase mpe bon toyebi te mpo mikolo eza nano baseri wana ezalaki mais des fois te omona bapancarte partout mais awa nazomona ata pancarte moko te ni panneau publicitaire namoni te nazomona yango te mais towuti na arena baconfirme soki concert eza tokoti na biro awa wana malgré baloba eke moye tozwa tofilme na kati eza te epuis bango baokamwa nde biso tokomi wana mpo babikela miniti oyo niet émission ekoleka te bato na biso kaka vous êtes des Congolais oui Congo Kinshasa mais toza ba journaliste polyvalent sans polémique place ezomonana te bana kini place emonana te oyo eza boss life Ronim so bosabone ezo mpe ezoba courage ya kosalela bino so bavérité mpo biso tokendaka toyalokola te tuno mobali moko bovandaka noka na kiti banini ozolobaloba kaka me ozovoyage tozobendabendaka biloko ya bato yango te kitoko te kitaka sur le terrain lakisa biso ma bavérité mpe balife oyo eza na mama na life toolakisa bino Château Rouge ya bana kini yango oyo Château Rouge ya bana Panama yango oyo toi na rue de Panama sikoyo Château Rouge yango oyo Château Rouge yango oyo kwa kondima Château Rouge te nayebi te so aza nani Château Rouge yango oyo ayebi Château Rouge te ayebi te donc je pense que émission na biso ya lelo esuki awa tongeki quand même tolakisa bino esika towuti na esika tokomi mais tozonga so avant le 25 po toka kotalisa bino susu ke eske ata mwa 2 jours à concert avant tozonga po tolakisa bino so vena basolo yango pene eza tikotak oza tikotak te topesi mbote na bato tout oyo baotravaille na biso na Kinshasa bambote na bino yango oyo euti epai ya boss life ye mo bakota masolo yango akotika bino kaka te kaka bino mo bosalaka te masolo nde bongabo bana London bendele koya te London City nde makambo tosisi émission na biso awa oyo toyaki na mpesi tolakisa bino yango oyo tomonana toyesoye te tomonana lisusu donc tolakisa bino l'édition mosusu ezoya maka nsima bosambelaka mpona biso parce que mosala oyo eza facilité eza mpena facilité mais bosambelaka mpona biso bosambela mpena mpona biso merci beaucoup nzambe azala na bino bye bye